Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Takate et combat. Na confirmé na mo lelo. Donc mutu nyonso kwa linga chepo na zemi to mutu alinga afona nzu mwana obota. Bombo sana bombo komola ate putisita ku ya matrice bakata. Baziki sa mona fitra na lingwana. Donc la petite information on mutu yo pesa bino ko lekanga azate. Ngam na kila zola zemi. Ngam na lobike zemi apana aiko pane zemi tika kozala te e kozala kapete. Toyokana kito sengi babotino pardon pomo bani so lingi osoko bonde mito mbo mbi balinga osoko na bana te to ba kuso bana ba disa de mariage amoto timo bani alenge la kaimo pola kufa papa dande bi mati na fuka mbana sa video ya fuka ma papa vi na ben attends azuli na bi papa vi dana ben sikuna oza mo les camarades de la police à la solité. Dieu je te pense. On a pas camarade de la police à la solité. Papa, il faut pas venir les guinéens Pierre Robert. On a pas dit pardon. Là que non quand on peut dire habitons nous je vais penser dans les bêtises tout cela dit pardon. Pardon. Viens bon ça n'a pas de qu'on on la terminer dit ça papa. Non, il a été attends, il on va pas ton côté ça. Donc vous êtes tellement non là. Donc vous êtes pas moi ça la mise pas ton côté ça. Non comme on a non on a il pas non le solo. Donc exactement tout nion on a la boutique on a poussé téléphone non on cliquer. Non, on cliquer téléphone, c'est pas message, parce qu'on est là-bas, on est là-bas dans la tête. Voilà, on est là, c'est pour Zémico, et Bozola na nene ya malembe. Pour la Zémi. Toi, on commence à se plaindre pour oser, on a éloignement dans le bota. Bah, il y a pas de temps dans la misère. C'est ça. Votre temps, pendant. Nene ya mami azaka na zemi atfa za zemi teki sita na za zemi wa sita mutuma Merci na madame Ilianzi Benina d'International Aigle Jaune bâtisse là ba pété bangenga ebele couronne. C'est comme ça scénario maman considère que c'est bon pas et au calme jour ya même ça ouais. Même si nous jouons à même ça ouais bon ouais quoi qui quand il bon l'air. Bon cause qui donc qui bon yo on a tellement ça to même mani to ko à la mise à mal qui donc y avoir pour to ko so ndenge nini kaka ba to ba scénario ba zemi boy to ko so na ndenge njoki to soigner c'est une catastrophe yo ba ko que a te quitter mati to so ka na ka ma belle ke belle ma no bi ba na sali ma bebe na mokili niveau ya mabe ko sali na mokili ya ma ata to soigner moi même si bino moi là frère Nanga Chancel bon partager live continuer là pe ba fleur ebele continuer là ba mbo baloba na pour l'information baloba ta na kasi baloba na bakasi pour l'information donc ba lefo bana ni faut pas changer exactement là mais bon tu niance ouais ni attention ouais ni na ke pour la zone bon sana zeme tika pour la té bon sana zeme tika pour la té Olandi nene ya bien azolo ba pembe aobuka lokutata osola ka pembe Lucia to Olanda yo me ozapla sa makele mobengi biso. Bonsoir à la famille. Maman Bijou na kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga ka appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna
En tout cas, tu sales les bino surprise, tu changes les bino bakiti normal, divan tu changer pe sala manger. Et pas la mission de musala, donc musala ezoki ni nango malamu, mama Nadine umela. Otala salon na biso ndenge tu changer bakiti, tu changer les bino pe sala manger. Ndako bozo mo ezali chambre salon cuisine. Et comme pe 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci. Bonjour la famille. Mama Bijou nae ko présenter bino appartement na biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement na biso numéro 1 oyo ezali na chambre salon cuisine. Toza na chambre salon cuisine. Donc appartement na biso eza propre makasi. Donc o bozo mona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou lobi bengaye au sala réservation appartement oyo bozo mona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na oza chambre nango. Chambre nango yango yo omoni ba regarde wala to sali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc, lit nango ezango lit à 2 personnes. Ils ont vraiment mounene makasité, mais ils ont vraiment ça va passable pour 2 personnes. Ils ont la climatiseur, chambre la biso yango yo, tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango na place à kobrosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon. Cuisine, toujours que les koluka. Cuisine nango, vraiment, eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou, bato mupesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1, Mama Bijou alobi bokozala jamais de si total asko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botala eza na espace. Cuisine na biso yango oyo okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo eza wana po na bino. Appartement numéro 5 c'est ça. Appartement numéro 5 oh Mama Bijou lobaka eza nango kaka chambre simple La chambre la biso simple eza chambre moko ya monene. Chambre la biso simple yango yo. Chambre la biso simple toza na télévision. Eza climatisé. Climatiseur yango wana. Toza na frigo. Mbetu na biso yango yo eza lit à 2 personnes. Totiaka mwa kiti moko awa. C'est pour lingi wa mesa ba otiela au table awa. C'est pour lingi ba longola kiti oyo yo kaka. Appartement la biso yango eza propre makasi. Eza appartement ya $20 par jour. Donc chambre simple, il y a 2 personnes. C'est pour lingi boko ta 3 kaka bino parce que espace eza monene tokoki kotia moi éponge awa na se. Et puis na tongo bolongoli éponge. Appartement de $20 par jour. Chambre la biso eza très propre, eza très classe. Mama Bijou lobi, pour ça la confiance, vous allez jamais ici. Toza ko bunda na kaka pona bino, pona bosa la séjour na bino ya malam. Pour ça la séjour ya malam na appartement na biso. Appartement Bidor, Bijou d'or.
eza na matongi na Irebu A37 oyo eza chambre simple tozala pe na ba chambre salon cuisine toza pe na 2 chambres salon cuisine mama bijou alobi bokonfie na biso bokozala jamais desi awa nyonso tu kitoko contactenga na numéro ekobima wana benga mama bijou sala réservation à place na yo parce que la place na biso mingi ezalaka toujours occupé appartement oyo bozomona soki elingi ekoma 2 chambres toza na porte moko awa eza caché tobomba yango tokofungola epuis tokoti na chambre salon cuisine oyo ebimaka chambre simple eza na $20 soki olingi complet nango nyonso tu wana tokendeke na ba $50 chaque jour mais mama bijou alobi kobanga prix te benganga osala réservation à place na yo kozala jamais dessus à partir ya ba 3 mois tokitisaka baappartement na biso makasi appartement oyo ozomona ya $20 soki okosala partir ya ba 3 mois 90 jours tokozwela yo na $15 par jour na appartement oyo contactez mama bijou naza wana mpona bino 24 heures bye appartement numéro 7 yango yo mwa veranda awa okotia mwa 2 kiti mwa balcon yango yango appartement numéro 7 à séjour na bino nyonso tu na maboko ya mama bijou alobi contactenga sala réservation appartement oyo okozala jamais dessus awa kiti ya 2 personnes okokotia mwa kiti ya 2 personnes salon mosusu mpe eza na mopanzi salon yango ye salon yango bomoni ndenge eza ti kuna bokoki kovanda na bino appartement na biso tu ezali eza mpona bino eza na ba $15 soki oye kowumela tozwaka ngo na $10 appartement numéro 4 yango moto azali numéro 3 moto azali et puis numéro 5 yango wana suka moto azali bye oui appartement numéro 7 appartement numéro 7 na biso yango yo mama bijou alobi biso nde makambo biso nde mosala kwa appartement numéro 7 oyo balobaka chambre simple chambre na biso eza lit ya 2 personnes appartement na biso bongo ndenge eza propre makasi ok appartement oyo na baséjour ya ebele yaka kaka na $15 apamba donc mbongo ebele te kwa otala toilette nango ndenge eza propre bomoni toilette nango avec $15 apamba soki osala plus de 3 mois à partir ya 3 mois opesa mama bijou kaka $15 moins de 3 mois opesa $20 mais kobanga na yo te mama bijou solaka bien quoi kaka na mbongo wana ya moke yaka nango tokozwa appartement numéro 7 na biso yango oyo mama bijou abi nde suka malili eza na kati ya chambre pardon benga mama bijou sala réservation ya chambre na yo oyo okozala jamais desi appartement numéro 7 ezalaka na mwa nabima libanda nalakisa bino mwa veranda esika okoki kovanda merci